na Braza ezali semboka moko kaka ebalende e kabola biso yango mbunda ekolo magazine d'actualité to mesala ko pesa mbote na ba congolais ya Kinshasa pe à Brazzaville pour to za bandeko et partout ba congolais au panzali na kati ya étranger surtout na diaspora partout bisika bozali boza vraiment mbote ya mingi parce que biso na bino to même moral et surtout pesa confiance na fidélité ya kolanda biso. Mokola lelo ezali page rétrospective automesana ko laksabino ba élément surtout et baka ki semaine mobimba to landango peut ko zonga juste après. Bureau ya Commission électorale nationale indépendante Seni na Mukuse a déposé qui mokolo ya jeudi 27 avril rapport annuel ya 2022-2023 na bureau ya Assemblée nationale. Na occasion oyo président ya Seni Denis Kadima azalaki félicité na musala kitoko oyo institution na ye ezali kosala pona komema République démocratique du Congo na nzela ya ba élection. Rapport oyo ezotalisa misala nyonso oyo Commission électorale nationale indépendante asalaki entre mars 2022 tina février 2023. D'après président ya Seni, parlement a examiné notamment ba opération ya identification pe ya enrôlement ya ba électeur na République démocratique du Congo mobimba. Yango biso awa tubetisi kambunda. Ba forces armées ya République démocratique du Congo FARDC na Mukuse ba affirma ki mokolo ya jeudi 27 avril que batindaki ata équipe mokote ya ba soldat na Kishish ni na Bambu ni na reste ya groupement ya Tongo na territoire ya Rutshuru kuna na province ya Nord Kivu ba zone oyo ezalaki occupé na ba rebelle ya M23. Porte-parole ya ba opération Sokola D ya ba FARDC lieutenant-colonel Guillaume Dike Kaiko a déclaré que mokolo ya jeudi liboso ya presque armée congolaise azali ko respecter bako ya ba chef ya état ya EAC pe bazali ko respecter cesser les faits lolenge kaka basengaki epai ya ba chef d'état ya EAC na bako ya Nairobi 3. Lieutenant colonel a réagisaki pona ko éclaircir ba rumeur oyo ezalaki ko circuler na ba réseaux sociaux oyo bazalaki ko talisa présence ya FARDC na groupement ya Tongo depuis mercredi 26 avril 6 mois après occupation ya parti oyo epai ya ba rebelle ya M23 pena balie na bango peye azali ko accuser plutôt ba M23 na balie na bango que bazali ko se positionner lisusu pona kozonga na est ya République démocratique du Congo. Yango biso awa to betisi kambunda. Pour la question là, 2 ans de gouvernement, il y a Sama Lukonde Tilelo, vraiment, ce que tu as mon tableau, pour moi, les alliés, vraiment, tout est noir. Les alliés noirs par rapport, surtout social, la population se retrouve. La population se retrouve dans l'union. Pour moi, il y a courant. Courant, les communes ont des problèmes, les communes plus qu'élite. Oh, tout ça, bon, ce que y a sur le plan éducatif, bien que va prôner sur la gratuité de l'enseignement, mais la gratuité est quand même mal accompagnée. Puisque nous avons une école, mingi au place gratuité est baba exact. Beaucoup de makambutu est rechangé, mais banda mon conduisant Malukonde a droit pouvoir 2 ans et coquille. Peuple azana katia souffrance azana katia komata koleka. Biloko o ezalaki moins ezomata sous de plus makambo insécurité koleka na mboka ya Kinshasa précisément na ville ya Kinshasa. Solo baboye na yebisio ndako ngana bandaki ko futela $30 na minute ezalaki 27 000 francs na minute ekomi 70 000 francs. La période de naïe, mais toyebi mboka ndenge ezokende sur le plan administratif quand même ça va, mais sur le plan social te ndekwazana no msala ya osala na sikawana. Ndeko ya Congo ndenge kaka toyebi ke Union sacrée a pris déjà position ya sortie officielle na ye mokolo ya samedi 29 avril 2023 na stade de martyrs de la Pentecôte avec un pacte un peu idéologie. Yango mokolo ya jeudi le 27 avril, le président Christophe Mbosso, mokonzi ya chambre basse ya parlement, ayambaki délégation moko importante ya ba chef religieux oyo bazaki conduite na évêque général Dodo Kamba. Délégation yango ya ba chef religieux
et Kendaki qu'on déclarait soutien et accompagnement spirituel dans la plateforme Union Sacrée Oyo. Baza qu'on préparait sortie officielle à Bango samedi le 29 avril 2023 dans le stade des martyrs. Namalobaya évêque de Dokamba à Lobakike. Bazala qui invité et pas président Assemblée nationale pour la console sur actualité en Mokapé, Kobon de la Nalosamo. Pour une grande sortie officielle Union Sacrée. Abakisike, bazui yango na motema moko po, soki basengi na basali ya Nzambe prière, et sengi bazala pe bandima présent. Le président de l'Assemblée est un homme de paix, donc il nous a exhortés autour de la paix. Je n'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus, mais comme vous l'avez entendu et vous le savez, c'est aujourd'hui la date limite pour les dépôts du dossier. Et c'est aujourd'hui que le dossier est censé être déposé et nous ne serons pas en retard. Il faut savoir que c'est très tôt de juger un quelconque chef religieux d'être tribaliste ou quoi que ce soit. On ne peut pas établir les choses sur cette ligne-là, il faudrait l'admettre. Et donc, je peux vous rassurer que l'Église ne marche pas sur les antivaleurs. Nous, on ne se base pas sur ce qui nous divise. Mais il faut admettre que c'est la règle de la démocratie. Ça, on ne peut pas s'en refuser. Parce que, en réalité, nous ne sommes pas obligés de regarder à la même direction. Il faut l'admettre. C'est la règle de la démocratie. Donc, ça, c'est une valeur. Mais cela ne veut pas dire qu'on est divisé. Et je vous avais dit, on reste unis, on ne sera jamais divisé. Mais la divergence, il peut y en avoir, c'est la règle de la démocratie. Je vous demanderai de nous reposer la même question, peut-être demain matin, ou à 23h45. Je vous rassure qu'aujourd'hui, c'est la date limite, on ne sera pas en retard. On est ensemble et jusque-là, je le dis, nous avons des divergences, mais on n'est pas divisés et non plus séparés. Donc on est ensemble et nous donnons encore de la chance pour qu'on puisse regarder cette fois-ci à la même direction comme on l'avait promis au départ. Donc la journée n'a pas encore pris fin, on donne toutes les chances à l'unité et à l'unanimité. Non, pas encore, il faudrait l'admettre, on n'a pas encore un rendez-vous pris, mais on est resté ouvert, comme on l'a dit. En plus, thème oyo eza prévu pour na mokolo yango et intéressé bango makasi po ezaka kateke sorti à plateforme politique Union Sacrée mais ba sujet misusu prévu ezape malamu pona communauté nationale lokola agression rwandaise pena ba makambo misusu ya ndenge na ndenge ya makasi ya mboka. La cité rappel évêque général de Dokamba aza visionnaire ya église sacerdoce royale ex Betsaïda pe président ya Association des églises de réveil du Congo ERC. Biso monda école magazine d'actualité, to besika monda po histoire oyo, esalamka à suivre. Ndeko ya Congo, to utaki komona ndenge nini ba leader ya minene ya opposition basangana kina Lubumbashi kuna Okatanga pona koluka ko créer ba stratégie oyo ekomema bango na ba élection ya 2023 malgré jusque-là, candidat unique na bango, nanou abimité, mais tout le monde dit déjà, bah comme qu'on s'est préparé, marche moko ba la Pacifique, dans mon colonne le 13 mai, ah ouais, la ville province à Kinshasa. Koutou, bah si, bah quand ici déjà Mukanda, et bah ya gouverneur ya ville ya Kinshasa, moi na mboka Jachiningo Bilambaka, pour aye ba kopé sa bango ba makoki oye zalaka mingi mingi na cadre de sécurité, pe emona na ke ba zalaka distraité yango. Na mokanda yango basanganaki mingi mingi mwana mboka Devos Kitoko oya eside mwana mboka Dieudonné Bolengetenge Zakuna Isedi pe Fortlet Chamala oyo bango surtout bazali ba secrétaire généraux ya eside ya Ensemble pour la République ya envol pe ya LGD kosangana na bango idéologie ezali kaka ya koluka marche bango le 13 mai eleka kitoko avec impact pe idéologie awa na vi province ya Kinshasa na mukanda na bango bakomi boye biso toye na mukolo oyo na ba qualité na biso ba secrétaire généraux ya ba parti politique eside Ensemble pour la République envol pe LGD pour na considérer bino marche na biso ya le 13 mai prochain selon bango conformément à l'article 26 de la Constitution il y a le 18 février modifié, peut compléter dans mon collègue Lelo, 4 formations politiques ont décidé qu'organiser marche pacifique dans mon collègue il y a le 13 mai 2023, à 10h. Pour la bango, marche wana et pour la dénoncer.
insécurité ya makasi oyo ezala kati ya République démocratique du Congo via pasi oyo ba Congolais bazala yango pe procédure électorale oyo eza kokende kitoko te na kati ya ba itinéraire oyo baponi eza bongo rond-point Lemba Super échangeur de limité boulevard Lumumba avenue Sendwe po basukisa na palais du peuple bazwi lisusu na ngamba mosusu ya place Sakombi avenue Mbeseke station Makapan triomphal pe basukisi na palais du peuple tika to rappele bino ke initiative wana esalami suite ya réunion ya 2 jours oyo basalaki na Lubumbashi na Okatanga entre 4 leaders ya 4 partis politiques oyo baza na opposition biso mbonda ekolo tokosenga kaka nyonso tu etambola kitoko po la pene yango bakongolais balingi yango biso tobetisika mbonda. Après passage na ye na ville ya Kananga, Ben Jonas Kabangu abengisi bakasayan présent na Kinshasa na rencontre monene au mokolo ya samedi 13 mai 2023 na place Imka Yuka RDC na kati ya salle polyvalente. Mama ya likambo totem et kozala bongo Kananga, c'est le moment à partir ya 13h. Boyei malamu na bino boss. Bonjour à tous, je suis Ben Jonas Kabangu, le fondateur et président de la fondation Ben Jonas. Je vais à travers cette vidéo vous inviter tous les ressortissants des Kananga vivant à Kinshasa, vous convier à une grande manifestation, une grande rencontre qui se tiendra ce samedi 13 mai 2023 dans l'enceinte de Imka à Kinshasa Matongé, avec comme thème Kananga, c'est le moment. Je vous appelle tous les ressortissants des Kananga qui se retrouvent à Kinshasa de rehausser de votre présence à cette grande rencontre pour le bien-être de notre ville. Je suis Kassai, j'aime Kananga, je vous remercie. Ndeko ya Congo toyebi déjà ndenge etambwisamaka chaque tribu awa na République démocratique du Congo bazalaka na ba origine oyo bakoko batikela bango lokola ya kolia to pe ya komela kasi toutaki kolanda mikolo oyo elekalaki na niveau ya parlement ndenge nini proposition ya loi esalemaki ya likambo oyo etali kolia bambwa to pe banyau selon député wana avansaki ba argument ke ezali kosala lokola ke banyama wana bakomi kobunga mingi na société mais epesaki pasi po likambo oyo etali mbwa ezalaka mingi na culture ya bandeko na biso bakasai ebanda depuis bokoko na bango toyebi te soki ekosuka ndenge nini kasi ya pasi lisusu touti kolanda ndenge maire ya ville ya Kananga mwana mboka Rose Mwadi Masube a lancé message ya kopesa décision oyo autorité urbaine ya Kananga oyo eza kopekisa bamasanga lokola ya Chichapa etekama na ba artère principale kutu alobi ke soki bakuti ozo koteka yango na bamasanga misusu ya makasi bakokanga yo donc esengeli etekama na kuzu to pe na kobatama kaka ndenge ezalaka biso mbonda ekolo lokola toza toujours magazine approche population totambwisaki kamera na biso boyoka bino moko ndenge population balobaki te baza na raison ya koboya yango meza malamu pe po eza bukoko na kala to banaye komona soki chichampa etekama ifo baboma ngo na mbwa esika nyonso bateka chichampa babomaka mbwa lobi bapekisa chichampa eza mabe respect eza te mbongo ezobeba bato bazosala loyengi ya pamba mboka ezotambola bie te mpona badring na minute oyo eza mabe foka bapekisa yango oyo ebele bakomi kosalela yango makambo ebele yango wana foka batika esali pasi mais na français baloba la loi est dure c'est la loi pe na latin baloba duralex sadilex eza mibeko esengeli toyebaka kotosa mpo leta nde aza mokonzi na nyonso tu yango biso tobetisika mbonda likambo ya kobongisa Congo etali kaka mingi biso ba Congolais surtout à la ville province ya Kinshasa tolukaka mingi kotalaka likambo oyo etali développement yango
magazine Mbonda Ekolo baleka yezu efongoleli ba oyo surtout bazali ba bon leader reporter po baye bakobimisa vision na bango bakinwa bayeba nini bazali kokanisa la kati ba vision na bango botala bino moko to message koyamba batu na babiro na biso na plateau na biso po moto na moto apesaka vision na ye yonde ko ozali kolala yebaka ke po ozala un bon leader esengeli oleka na plateau ya Mbonda Ekolo po ezali seule adresse oyo okolakisa vision na yo pendant 30 minutes mokili eba yo bakonfirme ke oza leader ya solo tala ndenge balider bazali koleka moko bazali koyamba bango mwana mboka Alain Dewa mpe na mwana mboka Megrine Kambembe bayambaka bango avec impact mpe na idéologie po bakestion esalamaka ya kitoko oyo kopermettre ke moto na moto apesa vision na ye population emona yango bolanda na biso mwa eloko oyo eza petit peuple do etumba nzoko ka matiti ne emonaka pasi matiti ne emonaka pasi na etumba nzoko donc yango nazoko exhorter na profiter à travers émission OEP. Je vais continuer à répondre à la question na yo, mais na exhorter ba ndeko na biso oyo bazana politique na Congo central ba yokana bazala moko na munoko mboka nanga balobaka mikami mbwa lekila kumosi vumbukila kumosi linkoloba ba poil ya mbwa elala kanzela moko elamukaka pe nzela moko il y a des problèmes moraux parce que il y a ba punition punition peut-être que les alliés liés par rapport à ma ben moraux ba 4 générations avant hier parce que ces 4 générations eux ont puni c'est là ba tout comme solo mais ce que yo commenter est-ce que Moutou Azali puni pendant les 4 générations là yo ont délivré avec quel pouvoir yango na otolo ba papa de yo pouvoir ozana nazana ngona kati nanga ndenga na fandi yawa so zaki na muntu ya miso monaka omona oazo solano azazi contact na maître mutu oui parce que tant yo zana problème yo pa nanga na za sungate fona kota na mozindo na kolingana yeba ba setre na yo fona kota na kati ya ba setre oya yo ndenge kaka bozali komona wala pe baza ba leader o ba bipesi mingi na développement de manière que ba commune na bango engenga ekoma kitoko yo pe tala numéro na biso yango wana soki olingi ozala prochain yeba kobenga biso pour permettre que to yamba kitoko olakisa ba kinwa idéologie na surtout mingi ya commune na siko zali po yango nde ezali base oyo ko permettre que ba pesa confiance yango magazine Mbonda Ekolo to betisika Mbonda ba leader solo ndeko ya Congo yeba ke likolo la se mozali sezali se moko nzambe basakalaka na ete sigelaka kopesa ye lokumu mpe kembo yango boyeba ke kiti mundele ya kafu oyo etonisamaka na molimo mosatu ezalaki mokolo ya dimanche le 23 avril 2023 na paroisse de l'église affranchie oyo ezala commune nsele na boulevard Lumumba arrêt Campem mingi bayebi yango mpo kuna onction ekitaka kaka ndenge toyebi ezalaka ntango ya kala yango eglize wana ekambamaka na évêque Kisle Teta Njovu Mulenda akumbelaki masolo avec impact na idéologie ndenge kaka boza komona tala ndenge bandimaki présent ebele mpona kokumisa nzambe mpo biblia elobi ata boboyi kokumisa ngai ye moko nzambe akolobisa mabanga epesa bato mayele bana nzambe bandimaki présent ebele kaka ndenge bozomona na baimage yaboye esalaki kitoko bino moko boyoka prédication ya kafu oyo évêque Kisle Teta Njovu Mulenda apesaki po mingi alobelaki likambo oyo esengeli mokristo atika mabe ayeba kosala malamu kaka ndenge bozolanda na baprédication oyo moto moko aza pete koleka bato toyekoluka ngolu epai na kolo nzambe atelemisa biso nzambe aloba oyebi ntango ozoleka na liboso ozosantiri kati na yo ke nazozwa délivrance na kati na kabo esali kitoko
komona ndenge Satan azobundisa bato bebana nzambe batelemi na bopikiliki balobi ke Satan akolonga bango de pe avec qui s'il était en Jovu Moulenda zala kaka un bon berger de manière que bana nzambe bamona paradiso pona koto sa maloba o Yesu Kristo alobaki biso bonda ekolo magazine d'actualité tobeteli bango mbona po losambo oyo na basantu basepeli. Parmi les déplacés à Kwamut, au Bazako vivre depuis plusieurs mois dans la ville ya Bandundu, na province ya Kwilu, ba enregistré baka ya ba décès Mosusu. D'après directeur ya cabinet ya ministre provincial ya affaires sociales, paix et action humanitaire, Jérémy Bikile a déclaré que ba enregistré siko loko la 33 décès depuis kokoma ya ba déplacé na chef lieu ya Kwilu. Ye atalisaki ke bakope sa ration alimentaire et pas ya ba déplacé na ba jour oyo ezali koya. Na yango atalisaki lisusu ke bazali na ba difficulté oyo bakendeki na ba village na bango pena ba oyo bakendeki na ba village oyo bango moko balingaki ezali kopesa bango pasi parce que moyen ya ko identifier bango ezali te. Donc esengeli kosala mosala ya harmonisation pe ya validation ya ba liste ensemble na ba autorité locale ya ville ya Bandundu. Na titre ya rappel esengeli toyeba que ba personne déplacée oyo bakimaki depuis année dernière violence meurtrière perpétrée ya ba hommes armés na province ya Mai-Ndombe. Yango biso awa tobeteli bango kambunda. Ndeko ya Congo kaka ndenge bozo komona ba image oyo moyen kutu toloba mingi ezate botuna nga tozali wapi tozali kaka awa na centre ville ya Kinshasa mingi na commune ya Kimbaseke na quartier Luebo esika wenze ya maboso ezalaka o mingi bayebi yango po wenze oyo esalaka impact na idéologie mais botulanga wenze oyo ekenda wapi erosion oyo boza komona oyo nde emema wenze oyo pe emela yango mobimba ekenda tsubu kutu burgumestre commune ya Kimbaseke ata rapport moko atika kosala te po kote oyo bayebi ata ye te pe baluka bamema ele sikoyo atikala kokoma te eza kosala pasi na population ya kote oyo gouvernement congolais botala nano likambo oyo bandeko ya commune ya Kimbaseke na quartier Luebo balelisi son de cloche po bazangi eska okende bino moboyoka ndenge babetisi mbonda liboso ya kamera ya mbonda ekolo tozo vivre na pasi puisque normalement presque bandako nyonso tu esi la kokende pona ndenge bamvula betaka mingi awa boye suivi ya l'état ezalite alors yango wana sikasikoyo presque bandako nyonso ezalaki awa bandako nyonso tu presque ekei ba mama na pasi bazongi na bandako ya baboti bana epai papa epai pona nini bandako nyonso tu presque si ekweyi. Et puis ça fait déjà longtemps ezalite ke ya lobi kuna mais e banda kala penza kenda mapangu nyonso kenda babwaka babuka lupango sikoyo biso batu totikali otala pasi moyen zate na bana na bakoko ngai mama veve na kokende wapi na bakoko awa tokosenga kaka na gouvernement boye bake commune ya Kimbaseke eza monene eza kaka komona ke baburgumestre baza incapable ya kovisite commune mobimba yango soki be moyen ezali na misika fourmi bokabola yango ekomata de commune parce que ekosala kitoko et surtout que tala berosion oyo esalama esengeli barapport mais burgumestre incapable même ya kokoma kote oyo po rapport ekoma yango tobetisika mbunda timoli mabulu oyo po enkadre nga memoire ezakaka te ndeko ya Congo boye bake tango toza koluka sécurité eza la ville province ya Kinshasa mingi bana kutu na ba mineur bakoma pe lelo basuka na ba miibi bakoma komema insécurité na ndenge boka mabe botala mwana mobali o bozali komona azali nanu mwana muke na ngonga o esengeli akota gratuité de l'enseignement ye amipesa na ye na koiba na kobotola na kosimba ba macheti nyonso esalemaka baparent na ye kutu bayebi po
bakipaka na bango sous mwana yango te. Yango la police ya mokali oyo ekambamaka na commandant Matse bino moko boyoka ndenge nini le commandant Matse na population babetsaki mbonda pour la comportement ya mwana oyo ya moyibi. Yaya o babengi yaya katakata donc kola na endinga zawana te soit 6000 chèques nanga mukolo kutina hotel mate donc azomona tenue de combat te o ya police azomona tenue ya FARDC donc ayena tininga zalia Marichal mwana soka 6000 chèques téléphone ya mama boye anzele le kate papa téléphone le kate Sindeti abotolaki mutu telefone mutu anaye kopesa plainte ya pana biso totuni azande no te aza ba tatouage mo ba carré boye na ba tatouage mo boye na mpende yango na tosala mo ko filer nzela sima tokuta bango ebele bazomela ba bombe tokosenga na ba parents boye ba combattre la bana na bino le lobe gratuité enseignement et comment mwana binaire boye esengeli atanga kelasi kitoko Poko kwa lobby, ezali ba jeunesse auto tali commande yango, ezali mabe makasi biso awa. Tobeti sika mbonda. Nazo yeba te bato nyoso toko voter, bako sale loko moko te. Bon biso tokolobela makamu mingi ya courant pourquoi courir tambola mabe. Pona nini boye? Pona nini boye? Pona nini boye yango wana nde kitoko. Mbote ndeko. Mbote pas journaliste. Ngai Wilfried Samba, cameraman magazine Bonda Ekolo. Ngai pe ndeko die kibai. Rubrique na biso ya magazine pona nini boye. Yango tozolobela lelo pona nini boye. Ba policier bakoma kokanga par-ci par-là na ba air oyo esengi te. Pona nini boye. Pona nini boye biso pena awa na milieu ya quartier Lwebo na commune ya Kimbantseke tolembi la police kokanga air nyonso moye zate. Ni boye. Na lobi boye epesi likambo opasi. Totikani na bana isute bana bakomokima awa kovana bakomokivana bakomini misusu awa ekomi 5 4 basoda bayiko kale awa bana bakomokanga na bana ba minere biso yebi soda azali pona biso peuple mais soda tika so pona biso peuple ta komi siko ennemi ya biso ba peuple ekomi kokanga na batata tata oyo aza na bana tata suka pe bazopete bambata koniata ye est-ce que soko kange mutu le bigo o kama to bano beta ye bango bakomi kwa bakota biso tina kata ndaku papa kona nini boye kele ni kambo yele ta yo moko suseti na biso na mona katelo bo comme si to za la kimia policier akomi biso moyini ya biso papa ezalaka to suka wapi to kende wapi. Likambo etali Société nationale de l'électricité sinel na mokuse toye bakate pe tomituna kasoki courant ozalaka biso to ezalaka biso te po courant ekoma kokata na façon moko ya liboma toye bakate ba congolais partout ata ko sa provision ba kokara souté puisque courant ekoma na bozoba ya mingi lelo ndeko obozomo na honorable ba pese koma honorable parce que a postulé ba mandat ndenge na ndenge azwakala été mais lelo honorable azokamwa bino moko bolanda ndenge azokamwa parlez aux gens changer ma couleur boy. T'es honorable. Ils ont changé ma couleur t'es. Ils ont koufa, ils ont pela. Tu évites ceux qui coupent. Courant Kinshasa oyo, tu comprends kango lisusu te, tantôt ils ont pela, tantôt on dirait jet de lumière. Ah, moyen t'es vraiment. Moyen t'es dans la cabine oh. Ba couper change l'équipe. Ah. Honorable akamwe yango azo pesa réponse à l'obi. Pas normal ça. Ba couper pour la charge. Toleli honorable singi pululu ki takapé na ba cabine papa. Poto ezali mingi. Poto ezali mingi vraiment la kambo etali kamba courant to senga na bandeko bazu siko charge ya Société nationale d'électricité. Nekolo la singi pululu pe na bandeko bisusu. Boluka bokitana na ba terrain bota ba cabine le polo ata ba singa kutu. To yebite ba kote bisusu. Ba comme même ko sala ba singa ba pile pour ba ba courant mais to sala Kinshasa o mayoke be ba facture ya kali kamba courant oyo. To besika mbonda. Fidélité au bozaki banda et bandelipe kino suku ya kolanda magazine Monda Ekolo tande to comme na suka na yango da repesa bino toujours merci na ba oba message ko continuer ko s'abonner massivement à la chaîne YouTube na biso Monda Ekolo officiel en tout cas beaucoup continuer ko sala ngo po yango ezo sala biso kitoko makasi et en plus na ba activité na bino ya politique ya ba église to pe ya ndenge na ndenge ba sport ba mariage to pe ba anniversaire bo benga biso ba numéro oza affiché na ba poste télévisé na bino to ko kitsa ba caméraman de pour tout ça no musula kitoko avec un partenaire idéologique en ndenge Zalaka. Merci na Wilfried Samba, merci na Benjamin Kilunga, montage et réalisation Egri de Mateta et Medine Kambe me Ozaki na kati édition Mokwalelo nga ala de la présentation to kuta la prochainement sur Koloyesu Azongité.